Kilelo, qui t'apparte, Pichu qui t'engue. Tu as pesa appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, Pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba maman ba roya réunion, oh soki nini. Pichu qui t'engue appartement qui t'apparte. Ozana besoin ya louer terrain. Oh nabanda otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu qui t'engue appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu qui t'engue. Ba qui t'engue ba ebele mais wana qui t'apparte. Check. Maman, pour ça moi tamboli partout. Que le 11 novembre, ils allaient sortir officielle de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date le 11. Ils avaient confirmé le 11 ou bien tout est changé. Oui. Les affaires, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Okay. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tu as ébélé. C'est un événement à ne pas manquer. Ma vrai Joe, ma vrai chéri, ma vrai tonton, ma bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Boya Ebele qu'on soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posé à soutien à Bino. Boya vraiment Ebele. Peto koyamba Bino kitoko makasi koleka. Boko sepe la na soirée wana. Donc toyamba Bino maboko polele bota la ka ba maman ya mitema minene. Ba maman ya mitema minene donc ezo la ça déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso peto kende ko soutenir bana na tous en a bonga Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boya ezalate. Soirée boya ezalate. Soirée VIP. Trava bébé. Botala, au moins, t'as mon papa chef. Donc, vous CP là, dit jamais vu. Boye belé. Maman, bon moteur. Et ça, bongo. Malabile 11 makambo. 2022. Et Inda grave. Na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo osenga yo. Bonjour Balandine Sotuya Diamant Noir TV et bonsoir partout dans Mokili Mobimba. Wana esika wapi bozolanda biso na kati ya Diamant Noir TV peuple congolais mbote na bino. Benga bandeko ba kota ba se connecter ebele po balanda biso na boke binyo sotu. Lelo tozana invité na biso eza pona mbala liboso koleka na Diamant Noir TV azali moto ya mokete. Azali moto monene oyo azalaki na tango ya Mobutu azalaki dernier conseiller ya maréchal. En plus azalaki na maréchal na nini azalaki chargé à stratégie. Donc eza bato bana mayele belé o lelo na Diamant Noir TV toko bimisa o eza na kati ya bomba. Mais lelo aza président ya parti politique na ye o babengi na kombo ya CNSP ye moko ko expliquer biso ko développer ngo makasi to yeba. Et aussi aza premier vice-président de la plateforme Nouvelle Classe Politique Congolaise. Azali na ba casquette belé
mais biso to yambie na nous lelo poto yeba ba stratégie ya bomba et bimma kaka leo na kati ya Diamant Noir TV et dino image fongolela biso ba image penza Willy Kunda bo vanda bo landa émission na bo kebinyo surtout release partager vidéo wambale lo bo fanda to banda ko yamba invité na biso na kati ya Diamant Noir TV biso to pesa mbote to lo ba bonjour président. Bonjour Maman Gisèle. Boni santé liboso. Nzoto eza kolongono, nzambe aza na biso, azo batela biso, ndenge na monyo pe na sepeli lelo. Ah, ngape na sepeli mais biso to tuna, toza komi tuna na kati ya ba congolais nyonso tu bazolanda biso lelo babi ah ndenge ni ba mayele belé boye ba bomba ngo penza makambo to wana ngo na mboka ezosenga bino bobimaka. Mais comment bo bombela biso ba mayele wana? Non, au moni ba congolais oyakala. Basa na mayele moko boye moins élevé. Ba congolais ya lelo o tozomona oyo ekoti makambo ya tina te mutu nyoso sala politique banini soki bayebi kaka ke non yo zalaki tanga Mobutu ba ekomi kaka oyo koloba mutu akoyoka yo te abanika moko kofinga abani koloba obomaki mboka osalaki boye donc omoni tina nini bozonga sima vraiment biso de présenter au karato le bimwa mbangu zalaki conseiller na tango ya Mobutu en plus il y a maréchal chargé à stratégie les loza na parti politique na yo mais ce tolobi en deux mots o expliquer biso nani penzo zali ba congolais bazolando pesa biso na ba détail ko bisa biso zana bon oyo ba ebinga ba benga nga ya parti hein ko bangé donc na za ndenge ozolo bawana dernier conseiller à maréchal donc depuis ezaki na 94 donc 94 mais vraiment je me suis rapproché na président parce que na tango on a déjà na vision mususu parce que dans la vision c'est-à-dire que na rencontre moko Salamaki Salamaki que n'a pas ses conseils. Dans le banaye que vraiment maréchal n'a moni temps et coquille pour n'a changer nani classe politique là. Parce que bateau nous surtout au salari na bango, baza bateau oyo Basi ba Messani, ce sont les mêmes personnes et puis mingi opposé bango na Belgique. C'était pas nazaki na vision on a nazaki comment on analyse nangazaki non. Bon, batunyo surtout biso to fani mingi na France, to ke même ba mboka aux États-Unis, ba mboka belé mentalité za mon côté. D'accord. Parce que bata Belgique ti lelo je pense que lelo kutu ba komi ko sala musala. Mais tant que kalawana ezaki bato oyo ndenge ba vivre na Kinshasa n'est pas vivre en Belgique. Or, biso na France awa. Donc moi nous surtout au en France, moi nous surtout en France et loko ali bosso ezalaka abeta libanga. Libanga quel que soit ezala qualité ya musala ou sala, il peut déjà expérience. Oui. Alors moni biloko ezali ko zanga. Alors tant qu'on a solo linae vous dites toujours des choses comme ça. J'ai maintes fois essayé des jeunes. Et puis après, il faut changer de classe politique. Alors, comme. Il y a Monique Bagène et marché. Tout ça parce que après avoir réalisé moi, ma camogue les Kanaki, où est-ce que na mekakopé ça y est rapport na salaki mon étant na 80 90 Mobutu azaki mutumo azaki isolé même ici bakolo bazaki susu ko benga été na ba pays mususu donc azaki isolé même médias télévision personne ne parlait de lui alors on a là-bas que non moi je vais faire quelque chose de façon que c'est pour nous on a pourquoi mais continuer dans le bon pourquoi isolé qui mais d'accord mais si tu veux hein ouais
Ouais, pose comme ça. Oh, tu n'as maman kasi pourtant on lobby que azaki isolé dans pays mususu. Tant on a expliqué biso mbala moko yo on tout na peka pourquoi pays on a ba isolé qui est donc so road bet tapeka mbala moko ndenge ozo expliquer biso tant on bisa qui pas changer classe politique. Au moni lelo mutu ya bien surtout tala ba exemple. Exemple il y a ba comme nous surtout oyo l'Occident sali dans le monde entier. Ba netuto chabaka ya ba Mobutu ndenge bazalaki ba Kadhafi ba Saddam Hussein ba batu nyonso to oyo bazakolo bana ba ke ono bazala dictateur ba nini makama belé nzoka nde na bango na bamboka na bango ezali ko marcher. Oui. Alors pour ce qu'on va isoler yo diplomatiquement alors ba coller yo par exemple non aux dictateurs oza méchant, oza boye, oza ibambongo, oza la kaboye, maintenant donc la bango basé na pouvoir médiatique, bakangi donc média na bango, makamna yo jamais bakoki ko solo la yango. Ndenge ka ya biso Congo. Au monde a raté, ce n'est pas que toza bon en France. Au monde a raté que likamba Congo bakoki ko lobelango kaka na batu moko vite fait. Mais ka oyo mboka oyo penza atrocité salama na mokili koleka Congo exacté mais ba lobela kayango ata mokete donc c'est de la même manière le ko la bango ça na puissance wana médiatique donc babi que no makambo le ko les plan na biso ndenge tozo kede nango na sujet que to que balkaniser to que ko yiba ba minerais tout ça donc ce que to ba Mobutu les tils ils ont continué pour la RDC. Pour la RDC. Plan wana ezaki depuis kala. Likambo Mobutu bazako linga basala yango na tanga Mobutu mais bakokaka te. Pour ya banda oboya nyonso. Ya zaki oboya makambo wana donc makambo wana zaki penza elombe. To kende na kati na ko expliquer yo. D'accord. Donc na ba position nyonso tout oyo banengaki ko meka. Basala azaka ko gagner. Parce que Azaki Mutumo Azaki n'a pas stratégie, Azaki n'a pas stratégie. J'abandonne yo kabino en fait. Azaki mouillé moko tout d'abord, Azaki Mutu Azaki stratégie, Azaki soda. Donc aïe baki. Donc tant que le baka oyekoya eya, hein, ochetembe, omoni yango. Donc azaye baki tina ni azaro lo bango. Mais total là que tant que ya azate, bateau va remplacer. Baye ba bomi ba structure nyo surtout oya salaki oya défense na ko expliquer yango pour na comprendre vraiment à long et large puis bana Congo ba comprendre ndenge ni mboka na biso comme na situation to lobaka Mobutu azaki mabe mutu moko parfait azaka na été oui mais côté oyo ngana ko loba côté tellement sensible côté la sécurité et défense pour na ko maîtriser yango. Bah lelo nazo sala musala en tant que consultant bamboka o net bamboka France aux États-Unis bamboka belé donc ça veut dire que expérience on comme déjà makasi donc na yebi makambo kasi yango biso tuna ko pesa biso na ba détails oza nani mais ce que yebisi biso ka moi o yebisi biso mbangu ke oui nazali ya parti babinga non mais photo yeba ba secret wana ya mayeli koto no bombaki oui non parce que pour ils déjà droit de réserve il y a ngaboko ndenge nazabo éthique de déformation professionnelle na ko fanda no boye na olbano te qui je suis non mais on a quand émission pour bailler qui consultant bon ko bomba ngote on est secrété zelo comme alamu ba comprendre donc consultant net mon ba kaneti bon na fa chaka mingi hein mon bon tout aller même sur Facebook nanga on que donc je voyage beaucoup kaka loko kaka Covid ne moto et buki makolo et puis moi façon de travailler peut échanger mais sinon na za moto chaque mois na ko voyager 2-4 fois dans ba pays moko oyo eza vraiment sensible ba pays eza na ba problème oyo eza na ba situation moko ya makasi donc biso to ndako no moko ezobela ko ba pays on eza na problème ya yo moko na ezobela makasi ya ngai moko ezobela mais siko okolobela nani pe moto nini ya koyokela yo ozomona bande kutu kolobela maréchal obangi te ozoyebise boye Mobutu mutazaki misu so azotala ozobanga yo zolobele bongo po lobela Félix Kimboka ezotambola te eloni ezoza mama na Félix azolanda aolandanga ayebi kamene na zoloba
Ce n'est pas que Nalobela été ayebi qui je suis tout d'abord. Oui. Oh, mais comme nous sommes dans il y a quoi le bana on ayebi. Oui. Pour avant même comme président ayebi mamuni ngai na sala pona yi. Omoni. Dans le cadre kaka ya makama mboka pona to meka ko solutionner la situation. Mais ce que lié beaucoup le la zawana. Muto azalaki ministre de l'Intérieur. C'est un ami à moi. Gilbert Kakonde. Un ami à moi. Bazo nommé Azo koba ministre lundi, samedi ngana tous en fête. Tous solo là que so ba nommé yo tout ça donc tout bon. Ba nommé na kepe ko féliciter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bazo travailler. Mais nabi il n'a pas sur exemple wana. C'est vraiment un ami. Ako ko boyelanga et l'autre. Et pas na ko kende sans audience. Ayebi qui je suis aussi. Omoni. Mais niveau yangai na makamu ndenge za osala musala moyen à intégrer nga na ezati. Omoni makamu ndenge ezali. Adako condamné était. Parce que à cette obligation wana. Tu vois? Parce que ngai on peut savoir ba stratégie et voilà et que mboka ne liboso mais na makambo yo ndenge ezali mboka na biso ndenge ezali eza ndalo bango eza pesa sous occupation. Mboka na biso eza bato bazo diriger mboka na biso baza ba oyo wana te baza na kata mboka na biso. Ah, ça c'est une révélation encore. Non, c'est national bando c'est clair, c'est vrai. Ce qui dans le bien par exemple pourquoi seulement mboka na biso to tchaka ndenge Congo ezawana lelo ndenge Zaire ezalaki est-ce que biso tokoza na besoin ya Rwanda? Est-ce que biso tokoza na besoin ya Uganda? Est-ce que biso tokoza na besoin ya Burundi? Est-ce que biso tokoza na besoin ya Kenya? Est-ce que biso tokoza na besoin ya nani ya Zambie? Ba pays nyustu ya mike wana. Hein? Toi, on a besoin de Bangota. Bangonde, faut pas kota et si comme ça tozali. T'as la erreur na talaki na moni na bime. Mais pourquoi président de la République a quelque kota na loko soki ya USA soki nini communauté il y a africaine, il y a Afrique de l'Est. Afrique de l'Est voilà commune et peut-être tout ça dans CPGL. Alors les lois bazo benga ba armée moko ya mike et kota na mboka na biso et ya ko sécuriser mboka na biso ozomo na ngote que vraiment toza peza toza sosu batute toza na mboka te kasi on parce qu'on a une question obi toza na mboka te na tout no boy les opérations conjointes des armées et ça les maka ndengeni dans un pays parce que biso na RDC malgré cette opération conjointe tout le monde a qui insécurité zaka makasi Félix Tshisekedi et son gouvernement bazo kokate ko si c'est insécurité et ça les mandeng maman Gisèle ndangina biso le solo mo bon sala nga pasi na tu ko lo bangwa pas opération conjointe wana boko no benga kaka ba agresseur na bino Rwanda Uganda babunda na Kisangani tozana ba Kenya ba Uganda Rwanda wana nyoso to wana bazali eloko te d'accord baza batukutu baza ba armée moko bakoki ko se mesurer na bisote au fait ndenge moni kaka wana armée na biso ndenge za wana pona nini batiango na condition wana balingi ko réorganiser yango te. Pourquoi on ne fait pas un état les états généraux de l'armée? Pourquoi que non l'armée n'a pas infiltré. Ils ont na bateau nyosu ba yakere ba M23 ba CNDP ba tout ça ba surtout wana ba Codeco ba tout ça ba sangi brassage lelo esali ke mboka na biso ezana ba Rwandais koleka kutu biso boko. Omoni ba ça plus de 5000. Et puis, na 5000 wana ba occupa ba poste surtout clé stratégique il y a armée na biso. Comment biso to ko évoluer? Comment to ko évoluer? Comment armée na biso ko salake? Mais que c'est yango mona autour na opération et ça les mandé ni pour natanga mobutu to pese exemple tomboza ki ne banda o sala mandé. Na ko
kopesa yo ba exemple pe na meka koyebisa yo. Mboka na bino eza agressé. Congo eza agressé. Tokotala tout autour de nous. Soki toza na nini na convention moko na ba pays moko ya non agression. Mon toza na pays non agression. Toko signer yango na Angola, na Congo Brazzaville, d'Afrique du Sud, bamboka oyo toyebi ke lelo ata ndenge ni so ba biso toko ko agresser bango te. Bango pe bako ko agresser te. So ki problème ezali, biso to ke no soutenir bango, bango pe bako ya ko soutenir biso. Mais alors, nyoso tuwana et ça la makali sous-souté pona nini. On va aller prendre un grand pays comme le Congo. Beaucoup de côtes sango na communauté moko. Oyo baza même pas na niveau. Na lobe on na niveau. Oyo ya kubunda na armée na FARDC Sénégalais. Omoni. Parce que na on peut ce exemple moko. Omoni M23 oyo. Mamadou Ndala. Tocha na Bauma, tocha Bauma, Mbuza Mabe. Mamadou Ndala. Yemoko mukola baki nakangi matoyi na misu tango na ofungolaka misu M23 limwe asala yango yemoko alandi bango ti Mamadou alanda bango ti alinga kota na koti na kati balobi ke no bozonga pe basali nini baboma Mamadou Ndala mais asa héros national pona nini mutu ya ndenge wana bokoki ko honorer ete. Aujourd'hui, on a déjà que ça et loko moko ba tchebi soda boko mutwana fobo bosana na ye ba soda ba ko jamais esprit ya Mamadou Ndala ba soda ba ko jamais esprit ya Mbuza Mabe ya Bauma ya bato nyoso tout ba sopi makina na bango pona mboka Congo oyo ba ennemi ba bomi ba éliminer comment les êtres ba kufi ndenge na bango moko mais ba ennemi ba éliminer bango parce que ils ont osé dire non na makambo yo ezolekana. Alors biso siko na so poser ba question tango tuninga nini wana comment ça se passe opération conjointe. Tout d'abord nous avons réellement un état. Donc nous avons le parlement. Oui. Donc makamona il faut eleka na Parlement. Oui. Parlement, bon, t'as la biso interpellé le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense a commis, le ministre de l'Intérieur, parce que c'est la question de sécurité. Commis, on a, état de la situation sécuritaire, Yamboka. Oh, nous sommes agressés à tel endroit, tout ça. Est-ce que l'armée est capable, il y a ça là, vraiment face à l'agression? Non. Bon, est-ce que tu tournes pays boy, autozana bango, na liste déjà tozana convention que bango bakoki koya aider biso omoni na tango Zaïre tozaki même na France na tango Zaïre tozaki na même na Belgique na tango Zaïre ba pays ya minene sauf les États-Unis parce que les États-Unis a ko agressé RDC ko agressé Zaïre tangwana oui mais réponse à Mobutu ezalaka na une fois, les Américains ont dit que non, il faut il faut que l'on l'aille. Alors, oui, d'accord, mais Bokota. Ce qui est Bokoti, ce qui est Bobimi, le Banga Zamobutu. Parce qu'ils ont préparé l'armée. Ils ont surtout dans l'Ingi, chef d'état-major général Ayoka Ngai Alandanga, président Alandanga Makamona Zoloba. Et puis soba saleli yango makambo nyonso tout ozomono esili. So peza baza ba congolais ya solo. So pe ba linga kamboka wana. Donc ba salela yango atapona kaka 2 jours to mona ke makambo esili. Omoni parce que makambo nyonso ezalaki fondement ezalaki. Pona nini ko panza armée na biso. Pona nini ko tika armée na biso na maboko ya bapaya. Pendant que biso tolo ba toza bana mboka, tolingi Congo, tolingi boye, oza président de la République. Mais oza garant de la nation. Oui. Mais ozo sala ndenge nini. Bunanganda, ça fait 4 mois lelo. On ne parle plus.
donc ennemi na monate mboka mobimba ennemi ba rebelle ko bazui pesa territoire monene eza koleka kutu Rwanda. Et puis commandant na bango ya M23 malgré c'est moment au plus c'est pas question commandant ya M23 ouais Tolandi ndenge yimoko atina a tweeté alobi que asali penda vidéo matien na Twitter na alobi bunaga na nde tovandi boye eza na kimia nde bozoyo kana ba réseaux sociaux bazo sa ba vidéo ke awa tozo boma batu tozo massacrer batu wana commandant ya M23 alobi eza faux et archi faux nde toza wa tofandi tranquille batu bazo ke emisa na bango to ko bomba et tomoni aucune déclaration ya Félix Tshisekedi na oyo bango balobi donc bazana kati occupation des jeux na Bunagana. Je vais dire une chose. Oui. Obi Félix Aza président. Oui. Aza congolais. Mwana mboka. Mais makambo ezo sala ba. Ndenge ezo kende wana. Est-ce que vraiment ce qui a taillé moko afandi? Est-ce que lobby na ye, lobby okuna, est-ce que ekozala malamu po na ye? C'est faut afanda na ye moko. Ngana boyo na ko pesa réponse parce que na yebi mokili ndenge peut-être na bamisala to salaka mokili ndenge ni nekendaka. Est-ce que lelo lobby ekozala ndenge moko? Tozo loba yango wana. Oh bunanga ndenge lobby, mais tozo so tranquille, ça fait 4 mois. Hein? Ce qu'on a ajouté même. Namboka na été parce que tant que ça ba déclaration na asa mboka na été azali commandant rwandais avant d'azu vidéo azo ça azo avec selongine voilà. Donc azo avec c'est pas na biso tofandi tranquille. Oui, donc c'est grave et ça quand même quelque chose de grave na mboka. Bunanga tout le monde c'est annexé na Rwanda. En plus c'est parce que ça la trafic na bango bako balonge Rwanda bakoti babimi muta ko CV bango azate. Ba minéraux on est surtout parti on est surtout ba minéraux les canana nango na butu na mutu mo contrôler la zate. Comment ni frontière et zate. Comment ni donc c'est dire que comment on peut arriver jusqu'à ce point là. Toko ko koma ndenge wana pona nini? Pourquoi toko koma tina point wana? Na bité ba congolais ceux qui franchement et si kabiso tozali ba ezana congolais ou azo réfléchir. N'a posé ma question. Est-ce que Congolais moko azali a réfléchir à mutu nezo sala? Na moni to Congolais mitu na bango sala kate. Mais ngai mutu na ngai salaka. Ozomona? Tozolanda. Ngai mutu na ngai esalaka. Parce que mosala o nga na salaka. Na sala ngo pona ba mboka mosusu ezo senga mayele ya oyeba oh mais situation est pas na bota ba tu bandeko ndenge ba silsili kambo. Toto tchani kam na Mali. Ozomona? Il aurait fallu batu moko ba ya ba longola dans le gouvernement donc ba benga na bango pona bango ba fanda ba s'imposer maintenant que Mali ezamboka na biso donc biso nde sikoyo toko tia toko imposer loi pona mboka na biso kende liboso. Mais est-ce que ba congolais nakati na biso président de tozabo peuple congolais est-ce que batu bien mitu na bango salaka toujours na éviter toza na katia ba situation moko difficile et grave. On a ko pesa osusu stock ko ibate. Donc ça fait 6 mois. Ebani ko bimalelo ebani ko ya boye oh na luozi kuna basi bakota bakota bafanda kaka nani mitindo koma kuna parce que tellement ba question ça biso belemo te totika to yokolo bako tant oza ko expliquer biso malamu rebi ba stratégie oyo mobutu asala ki tebi ko observation sur la télévision mais quand même oyo asala ki pona ko contrer tant mususu ba américain ba kota te ba ça désordre te ningi zo salama lelo parce que le kwanisa malamu to yeba po lelo mboka eza na mwa mobulu. D'accord. Voilà. Bon na opesa na manopesa yo pour peuple congolais à comprendre. À comprendre. Tout le baka mobutu aza mutu mabe. Mais mutu apesio kimia. Ah? Aza mutu aleki mutu apesio lokolia. Vous comprenez? Mutu apesio la paix. Donc ozana yo atoza na mbongo te mais ozana kimia. Ah, yemo ka sako lobango. Na lingi zairo esiko zali na mboka na yo ozala na kimia. Olongwa wa okekuna osali boye eza mboka na yo otambola ndenge olingi. Et puis to vivre on peut ndenge wana. Ozomona o azako loba yango na yo salama. Mais est-ce que le to zana kimia?
Pas du tout. Est-ce que les lots, par exemple, montent à avion, à Ké, na Est, Kuna, au Képe, Nani, na côté, à Barouchour, on fait na Kimia. Même tout. Malgré ta décision, on a fait na Kimia. On fait na Kimia. Donc, on a que loko wana eza mutuya. Il loko wana kaka. O Mobutu asala. Eza mutuya. Il faut quand même to lobaka. Yango. Mais ce qui est comme que namabe d'abalamu donc loko bote ba chebino na mutu donc bolamu boyebite ma BP boyebite yango ce qu'on a zo loba yango awa est-ce que biso ba congolais mitu na biso et salaka mboka wana est-ce que za mboka na biso moko parce que congolais mona kanezi congolais za mboka mba defisa biso donc tozaka na biso ka wana ba chela biso musique Bacheli biso masanga. Bacheli biso ba église kobo ba église. Bacheli biso comment parlement moko déjà ba ngomoko ba 21 000. Ouais, ba 21 000. Okay. Parlement 21 000. Alors, d'accord comprendre té. Je vais citer les noms par exemple dans le baquet. Ba papa loko la bamboso wana. Ba saka na Mobutu non? Oui. Ba saka na Mobutu. Tant que Mobutu, est-ce que Makambo a boiselaka? Ceux qui bango bazo cautionner Makambo oyo. Donc c'est qu'il y a très au niveau il y a mboka et sike komi. Ceux qui mboso papa mboso azako cautionner kaka Makambo oyo. Hein? Ba na luozi kuna luozi. Ba kanga yango. Ba eko changer penza frontière. Bazo longa ba borne wana. Pona nani mboka bapusa yango tina bambazangu bakuswango tokolo bape le côté mboso azana eza musala na bango eza musala ministre intérieur eza musala ya ministre ya défense wapi bango eza musala ya président de la république wapi ye tozomona ke mboka wana donc tozana biso susu na mboka te tozo fanda kaka lokola bo fanda na bino kaka bo fanda kaka oyo eko ya et ya na ndenge sko ya mabe tu vois tozo na boka te c'est ça oui ouais. C'est ça normal parce que dans autres saga na côté il y a sécurité hein oui hein ouais. Pour na to comprendre ma sécurité ndenge zali bon ba mbororo na poser une question ba kota na bangombe oui basa wapi bakina ofana ba Congo tu éviter non bien de tout ni pour bakina ofana kota ba kota na bangombe na bangombe ko pekenda bango moko ba to na ba Holanda biso ba komela biso na ba koma ba mbororo ba kotaka ba Rwanda wana ba kotaka na bangombe ebele kanisa vraiment tozona mboka te ba longwe Rwanda ba traverser ba zora ba konte ka afde la salaki papa ti ba zo kota na ba dendo Rwanda wana o ba kina bangombe d'accord ba zali pe mokete ba ki mutu moko tala ebele communauté na bangombe ebele ba komi wana ba panzani ba secteur oui na bandundu ba panzani balamo tamuke le kiale yumbi likamba yumbi donc ba communauté mi balé ba komi ko bomana ba to kimi banini tout ça banini ba so ba commentaire donc deux communautés wana likambu ba wele likaka ondo c'est-à-dire qu'il fallait ba kunda mokonzi na mboka wana te ba fanda wana bambula ba bomana batu batika espace bakenda bamsu bakenda na Braza même te soki basi bazonga bandani ba remplacer bango donc bato ba ekina bangombe surtout landi madame des stratégie pour bango bazala wana nazo yango ozokomona ba bombe autochtone bango ndi bako ba fandi wana d'accord balo bango peut-être les KPK ndengwara OK siko le sous bayaka na ba nani ba teke oui ba fanda bambula na bambula babudaka te question to le conflit communautaire wana ekoti kaka siko tant to mone bande ba kasayen ba katange lelo komi bayaka na kwa muntu ezo na voilà na kwa muntu wana pourquoi kwa muntu ba Rwandais voilà ba Rwandais o baza na face oui baza en face ya kwa muntu o ba ye na nini na Braza o sasu apesi bango
terre banane terre na ye les mêmes rwandais bango pe oyo baketi na niveau ya nini ya luozi komoni bon do bazo so biso en eto do bazo sala boy na Congo malembe tango bakozwa kaka Kinshasa mbwa c'est fini tozangi mboka mais banane bazo kosone yango banani c'est ça yango to nini eza à l'origine ya makambo nyonso to wana ezo sala mais justement biso moko kaka ba congolais toza na président de la République non oui Mobutu azalaki soki likambo ezali ya telemi oyo ekoya eya tala bakoti na sika boy Kadhafi nazo rappeler encore Kadhafi alingaka kota Mobutu alanda ye Kadhafi onozo mona azaka elumbe kadisa ke non phase ekota tina Libye kadisa ndenge tozalaki wana to kota tina Libye Mobutu alobi soko landa bango tina manganga donc dana boti na kati ya zamba kota soda sama ba soda nyonso to ya phase ya ba soda phase soda phase na Afrique wana na ko lobana soda ya phase siko lelo FARDC bazo kokate FARDC ba kokipe parce que biso ba congolais to de toza batmoko ya toza malamu toza bien mais ce que to solobi le kambwana ici là to sil sango omoni motivation on a des zangi pourquoi kasi eloko ndeto luka to bakonzi oyo bache wana bazo motiver ba soldate bakonzi bazo diriger biso baza ko motiver ba soldate ko pesa soda ko bakisa soda mbongo ya salaire et ça pour aller. Moi j'ai travaillé na maison militaire. Nazaki chargé il y a provisionnement hein? Présidence et puis Tinagasi S4 Nagasi donc Babiloko il y a Kolia Banine et tout ça donc à un certain moment donné c'est moi qui s'en occupait comment dire Biloko Kolia il y a banani faut basoda na maison militaire équipement ok ah tenue voilà tout ça aux hommes alors dans la caca ajouter en plus le ministre qui là où je travaille comme aussi conseiller Naye fait général Baoko ah donc on a étudié mais comment soda bazo qu'on a cité ah on a cité mais c'est cher mbongo baozo wana et ça so bazo dépasser au Libanda et aux sous malamute alors faut aussi la bango ba messe des officiers ok vous comprenez ba messe d'officiers on ozo mona wana ezaki sika soda chaque vendredi azo que nous somba babiloko o ezangi mais o nous se tikali soda za ozwango ofele olekani ko olekani oke ozui babiloko na yo nani na cantine na bino siko musala nezaki kaka ministre ya nana bandeko occupé ministre etali na ministre de défense na ministre intérieur ou bien ministre de défense nazo ba pona basoda ministre de défense omoni oui donc c'est dire que ba officier aussi bazaki na restaurant na bango restaurant pesa que non donc ok restaurant bolé pesa na ndenge donc restaurant doza fier ya ko na messe des officiers wa ekeyop ekendap ba soda o bo baxeli bango mbongo mais soda zo ko somba biloko na cité est-ce que mbongo na ekoka ouais donc au moni na kati armée les campagnes de messe des officiers et ça qui initié par feu général Baoko tango wana nazo sala na nina maison militaire alors total et comment des soda faut balia banin tout ça mais soda ça au PC mbongo mais bango so babiloko na wenze babiloko ezozanga non parce que mbongo wana kaka ezoza yanka c'est la mamnyo surtout aussi là aussi baté yango donc parce que na dotation na bango donc chaque vendredi baloko nous reçoit babiloko soda so bagaka
Babylone a petite nécessité, hein. Où ils ont un d'accord de Bamungwa, Babylone a première nécessité en d'accord. Nous surtout soldats, c'est là qui n'ont. Il y a un monde de soldats Mobutu, Natanguana, Basaki Basoda, Pesa donc, Baza, il y a Bakassi. Nakata Bakan, Babylone, nous surtout c'est qui moins cher. Basoda phase. Il y a phase. Nous surtout c'est la coca, ils ont pris nango. Où ils ont la libanda, ils ont pris nango. Nakati changé comme il peut. Il a pris nango. Plus pesé assez. Comment dire? Mais Babylone on a surtout on a. Baboma on banda quand c'est kufa. Ozomona. Alors, les lois tolobate. Menga na liko kata yo yango na liko tuna. Yo zala ki penza tango za conseiller ya maréchal chargé de stratégie. Siko yona tuna tango wana ndenge ni Mobutu bande ko yoka ba stratégie na bino yo zala ki a maîtriser mboka yango bande ko comment bande ko ça pona ko salela yango pona ko maîtriser mboka ndenge zala ki. Bon, pona to na komanda du wana na ba hola mike na jouer na rocha ba hola mike kaka. C'est bien comme qui dit ça bon, ba hola mike ya makazité ni kambute. Ko travaille déjà na maréchal donc il y a mouké za quitté. Au moni Congo na biso ndenge za wana. D'accord. Tant que balobaka telle région militaire. Hein, première zone, région militaire, deuxième, et tout ça. Nous surtout on a Israël dans un camp de défense. Ok. Au moins tout l'est là, Tina Ruchur. On peut compter au moins 8 bases. 8 bases militaires. Oyoyo, eza na mboka ba muto nani Rungwangabo maintenant tu vois nous surtout wana ils ont ma base on dit bana Kamina hein Tozolanda Kamina Kolwezi tous les longs nous surtout ils ont un niveau ya sur Italie on peut calculer bien ils ont un niveau ya colline ba colline de surtout ma base militaire ezalaka il y a un moyen Mugunda Akota ezati. Ce qu'on comme dans Kinshasa maintenant, comme dans Kinshasa, aux ana Kachachi, Bachaki Kibomango pour na état Maluku, so côté de Braza, donc bango bazo contrôler côté bazo contrôler le surtout là. Kibomango, ok. De surtout des base. Au bout de ma base militaire, ma base militaire, c'est que ma soldat baza dans ma formation, ma kabuto ezawana, donc baza prêt dans tout moment sur les Kabazali, Bidokuna, parce que vous allez aller attaquer. Il y a un moyen, les Arabes n'ont pas Makambo, Mulmuno, Bazo Sala, Rwanda, Bazo Salawana. Bakota la wapi. Bakota wapi. Parce que tout à la banque. Nous autres à la bango. Donc on va dire que côté bino déjà besoin mon agnon surtout. Dans la colline, dans le colo besoin à la bango, bokota wapi, bakota wapi, ba yebi peke donc kuna danger, moyen ko kota exact. Bon. Mais ba ko zo biso na nini na tangwa afdel pour la nini infiltration déjà et c'est kotaka. Et puis Mobutu a comme faible. Oui, faible, mais battu ce qui entourage de Félix Azabo, ce qui a battu ma lame pesa. Ou ce qui peut Azab motivé à Sala Moussala pesa pour le Congo. Normalement, il fallait entourer na battu où il y a Makassi Pemenaï. Makassi, ils ont au monde na l'État. Je vais donner quelque chose, quelques stratégies. Des années de Bamboka Oyo. Au monde ah na Bamboka Oyo GIGN, il y a un service tel. Mais pourquoi les loyaux il y a des consultings. Même dans le ministère, il y a des forces. Même dans le ministère, chaque ministère va travailler dans un consultant. Consultant, voilà. Dans le niveau, il y a affaires étrangères. Mais ce qu'on est dans le département maintenant, dans le ministère des affaires étrangères, ils ont ça l'appelle un service. Un service de l'État. On va mettre un service de l'État. On comprend le service de l'État. Oui. Donc, voilà. Voilà. Tout ça comprendre très bien, mais tout le monde va le service de l'État, dans Boka, tout ça, ANER. ANER, automatiquement, à ça, vous travaillez dans le ministère des Affaires étrangères. Le ministère étrangère, dans les bandas, dans chaque ambassade, Baza n'a pas représentant, il y a armée la carte.
Oui. Et puis bazali la chancellerie. Service il y a sécurité. Pour nous surtout wana. Est-ce que biloko yo surtout na otanga, est-ce que tambola susu ndenge wana ba chargé militaire, est-ce que bazali susu? Est-ce que bazali le susu? Est-ce que vraiment ça la ndenge wana? Est-ce que depuis le président Félix Akombi, président Bona Boka, est-ce qu'il a changé à tabattaché militaire? C'est ça justement. Au monde, ceux qui ont besoin de besoin d'affaiblir à l'intérieur. Dans le service de sécurité, la chancellerie, tout ça. Il faut battre base à la Awa. Bazotala, ndengeni baosa banalise, ndengeni la France les akokende, politique de manière extérieure, ndengeni et puis bazana contact na batu bazoye ba plan ba kabuyo soto ndengezo le kana bazo tinda ba rapport. Omoni. Mais ceux qui ne se trouvent pas besoin fidéliser à côté. Bon, tout à fait, Congo est un lelo passoire. Congo est un passoire et Moussala est un base. On a surtout lelo et travaillera sous soutien. Et travaillera sous soutien. Parce que dès que baza côté la biso. Bazo côté la bande ba ligi ba koti ba bibi ba koti ba bibi. Mais ceux qui sont dans la représentation kuna. Bato bazo yé la biso hein. Makambo ko salama ba liba côté la biso. Boyebi déjà. Omoni. Oui. Boyebi déjà. Bo se préparer. Ndenge zalaki kalawana. Moni bakagame wana ba mekaka bakota mais oui ka histoire mobuta lo bakangwa. Ba tidaka ka moi bataillon boka kana na Kigali wana mais sobo. Omoni. Donc tout ça batu oyo lelo to le laté. To le laté mais politique ezo sala balelo yo. Politique il y a ko soutenir benemi na biso. Politique que ça la balelo na mboka na biso ezali politique to za ko soutenir benemi na biso ba sala oyo ba lingi na mboka wana parce que comment to ko arriver ti na point wana pourquoi to ko na point wana ba to ko la Rwanda mboka bouquet ya bouquet vraiment bouquet et quand on a RDC et quand on combien de multitudes ce combien de fois. Comment biso lelo toki ko sala ke to comme armée beaucoup tout makasi koleka et en plus il faut qu'on mécanise armée na biso lelo pour to yeba qui takatu wana obodi armée zaka wologo ezana donc faut structurer voilà faut ba réformer armée réformer oui ko réformer armée ko yeba nani yo komi na grado yo komi ngo ndenge nini parce que boni ba rebelle wana alors moi na zamba manabo akomi colonel donc a yebité ba stratégie ni alors moi na zamba depuis grade na attaquer na zamba kuna yango ba suba généraux kuto alors moi na zamba attaquer rebelle général a komi pe d'armée officiel général mais mutani nga fois massacrer Kamboka. Est-ce que vous comptez dans Batandé quoi? Et puis en plus ce sont des étrangers. Bon dimi ba ko ta l'armée na bino. Maintenant, le quoi moi na mboka za wana, le quoi le bosso za c'est ça ni. Il y a ko réformer l'armée. Sans pitié, quand biso lelo armée na za ndengeni. Allez, effectif armée za combien? Autant de personnes. Bon, bateau ba kota kawana na brassage, ba baza combien? Baza combien? Boche ba bo liste. Mais le connaît ça que les blazo kokate, Félix azo kokate ko ça makam nyonso tango zoloba. Malgré ba conseiller na yeba zozo tozo ka bazo ba. Yango na tunaki est-ce que biso ba congolais, est-ce qu'il y a des responsables? Est-ce que peut-être lingi mboka na biso? Si yiba na baone bazo yiba. Bazo na baon mbongo bazo soa, mais mboka jamais okoki jamais côté mboka na yo. Ce que le mboko yibi wana. Aucun ngo de mboka busu ba ko benga na un jour. Oui. Omodi. Biso to za na mboka o to fandiawa. Un jour peut bakolo baluso que non, to lingi susu binoté. Bozo ko na mboka na biso. Alors mboka le ko bande ko na biso bazo teka mboka na biso to ko fanda. Biso to ko fanda wapi? Faut ba bino ba diaspora, ndemo za koda bo fanda kuda. Mais biso to na ba ba OK, eza mboka na biso te. Boko les ali pe ke ba go beka na biso. Biso siko yo to ke wapi? Boudagada, 4 mois. Louosi, ça fait 6 mois, tout le bakoto wala dege bibi. Et ba ko bibela. Ba kati ba frontière na biso. Angola, à 16 heures déjà Kaemba. Depuis.
Donc, Mboka na Mboka, c'est quoi tourner. Tous les 9 pays voisins, bazokata malembe. Bazuzi par na bango, bakati, bazokata. Bon, c'est quoi, biso toko fada. Toko fada wapi. Vraiment, les camboyos, matata mingi makambozo biso, merci pour na ba précision parce que c'est un abiso to comprendre. Balande Diamano TV na banabino boy, ba émission boy. Et c'est un appel j'aime na yo pour émission à la protéger et puis bande comme sous base d'information ceux qui au côté na cette émission au TKK j'aime na yo. Lelo to yambi président du parti politique CNSP mais tozo tout ne ba question belé parce que yé oyo azaki conseiller tant toza koloba ya maréchal chargé ya stratégie yango tozolinga to ba stratégie na bando sa lelo kasi to keno na likambo otomoni toyoki $21,000 ya ba député ba député nationaux to yamba ki moko ya ba député provinciaux Mike Mukeba to pese mbota passant to tuna ke likambo tolobi ndenge ba zozo ba 21,000 wana ezani mais ya la kisibiso biki ezali likambo ya corruption o ezako sale makuna kasi biso to retourner pas na yo tango pe bozai ko sana tango ya Mobutu est-ce que ba député ezali ka lolenge moko nde tozomona lelo surtout les kamba salaire tout ezali ki ndenge no expliquer. Non mais député déjà et ça titre moko ya munene représentant ya peuple. Ya peuple oui. Et ça titre moko déjà ya munene peuple sika yo ba voter yo wana ba voter pour na yo représenter bango ba problème na bango yo nom to simio na maboko. Tant que kende na hémicycle wana ozo kende pona ko loba makambo oyo eza na ni na circonscription na yo omoni et pas nga kuna tozangi mai tozangi bugwa tozangi hôpital tozangi boye tout ça ba député de surtout ba poni wana o ba pona baza wana pana webisa ngaza ki candidat na 2018 la députation ouais la députation na candidat mais ba longoli biso. Ok. Baponi kopona. Baponi nde batu. Oyo biso nyo story ke ba voter bangote. Mais bango na nde basata kati ya parlement lelo. Tango to na PPRD. La plupart des gens là basaki batu au PPRD a Tchaki. Alors tant que ce ko PPRD et Koti na parlement. Nani Félix Saï. Félix Saï, tout ça, Bosso comme président du Parlement. Félix Saï. Bah, ça, il a créé. Janine Mabunda. Janine Mabunda. Et puis, bah, créé Union Sacrée. Union Sacrée, Union Sacrée, bah, comme majoritaire. Bah, comment qui majoritaire pour Nini? Question dans les Awana. Bah, PPRD va comme majoritaire. Non, Union Sacrée. Union Sacrée. Et comme majoritaire. Et comme majoritaire pour Nini, bah, comme majoritaire na l'Assemblée. Et ça pour défendre Mboka, pour défendre le pouvoir ya Félix. Donc, il faut qu'on y ait le balewana. Bazawana, pour défendre le pouvoir de Mboka, tout défendre le pouvoir de Félix. Je pense que ceux qui ont commis les 21 000, ils ont facilité. Il y a facilité, l'argent facile. Ou débit d'office. Tu comprends? Bongo ya l'État. Boza ko utiliser ango pona ba makambo o ya bino. Mais ça beaucoup ko non droit de réserve ceux qui beaucoup 5 000 montants sur les réserves parlementaires et tout ça. Rubrique na vacances na bango na vacances na bango o to ba ke ba pese ba soki 63 000. Mais franchement par personne en plus. Par personne. Est-ce que vraiment ata yo moko soko na combo ya ko pesa te. Pour ça, ils ont corruption. Ils ont corruption. Ils ont condamnable. Ils ont corruption. À table, oh non, ils ont des salaires, ils ont 13 000. Beaucoup de 21 000. Parce que ajouter, rubrique. Ils n'ont même pas la mais ma profession de l'université, $1 500. Mais il y a un écart social entre les députés qui sont censés, peut-être que va défendre la population. Cause il y a bon cas. Ceux qui le Rwandais bazo kota boy. Pour na dini bango bako zoate tamboko boy. Oui na tango Mobutu. Soko yibi. Hein?
donc député ce sont des gens responsables ils sont là pour légiférer les lois. Loi moko oyo député ça fait 4 ans. Loi moko député on a bimisa. Lelo ba wele ka député mo rapesa idée à rubala mwasi na 500 Lelo ya weli yango na magma mbona seza. Bon, à part ce qui wada. Bato ba sala baloba ba loi moko oyoyo bango ba bimisi en faveur ya mboka. Exact. Mo bozo ko nokozwa 21 000 63 000 d'accord te dit. D'accord te dit. Rwandais, je ne suis pas d'une manière pour réfléchir le bateau. Au monde vital Kamere. Malgré qu'il m'a amené à Kimoïbi à Bambogo, il y a 100 jours, tout ça mais ce type-là a sala le Kabumoko pour Congo. Ba Rwandais ba koti abike non biso to yimi makamona te. Bon non, au gros le bananga de balabine Kabila a démissionné. A démissionné. Cameroun a démissionné parce qu'il a dénoncé entrée il y a Rwandais. Ce qui mboso a sali yango les loyo. Point de ça la moté. Mboso musala za zo menacer ndi ba député ba loba te ba lobby ba loba salaire te mboka ngo komika kake o lakisa yaka da preuve o yaka boy même bon le pays ne va pas bien, le pays ne va pas bien, donc parlement et ça la kana ngote Sénat kutu toyoka kutu te ce que ça la kadidi donc et loko moko etambolaka talba kuluna pamba kuluna bozo ko aussi la ngote bosi sa ngote. So, ça les atteint, baba non bazo ça atteint, on bazo comme plus. Mais toboité, mais eza quand même eza une gangrène, eza neti tolobango dans le bango des années il y a plus de 20 ans. D'abord comme on dit baba na wana mike wana baza ba bombe retardement. Ba okola. Tak ba okola, ce sont des voyous de première classe. Ba okoma ba voyous moko heureusement de braquage et ça la maka. Attends, on a besoin de ce qui va bande, moka mike. Mais t'as la nombre ba pétion de bazalelo. T'as la maka bozo salama. Au body. Il y a quoi dans zolo baké? Biso le lo biso de la nouvelle classe politique. Tous a la vision pour ya Congo. Tous a la vision. Tout d'abord un toli ko se lié te na bateau du surtout baza soi-disant parce que bazo c'est le côté pour la Congo. Gai Boutoko Langa, n'a qu'elle se lié dans Moutumoko, à ce le côté pour le Congo. Ils ont une intégrité d'anga, intelligence d'anga, maïne d'anga, na teki yango na wenze. Ok. Na boaki yango na balabala. Vous comprenez? Parce que ce qu'il y a ça dans ça là, na nanga bien. Lipa na ozanga ko lipa te, ti nanga mutia tongo, ba tout ça na za bien. Au point d'anga et coquille. Donc, dans un besoin de ba découvrir bazo boba bago, ngana zo mbongo ebele. Pendant que n'ebike bazo sasa ba découvrir na est. Bazo sasa ba découvrir ngai, donc jamais je ne peux pas me compromettre jusqu'à ce point-là. Oui. Alors, c'est là où donc but Nabiso, il y a tout d'abord il y a parti Nabiso CNSP, Comité national de salut public, et puis le lot dans 4 il y a plateforme, voilà, nouvelle classe politique. Dans Robé Kabana Congo, Malamu, Ola Lanzala, Malamu. Ozala na kimia malamu ozanga na yo ba élection ezako ya voter batu oyo ebike bazoko ya pona nini ba ko changer loko wana to na besoin te le lo gai so na kele ko postuler na mboka nanga eza pona zo bongo te. Déjà, nous allons vivre déjà dans un bien, dans un paix, dans un bien. Donc, dans l'équipe PO, dans un dago, moyen dans un dago, et ça la paix pour la bandeko batikali na Congo. Vraiment, ba Congolais ba landi biso na boke binyo surtout to linko lo balikambo lo bina biso ya élection. To moni PA wa lelo
makambo zonginda na mboka kuna toti ko ba mambo zota na Bunagana makambo na Luozi mais awa bateke kuna na bayaka bazopota do mboka eza na désordre partout kasi tomoni ba élection peza ko ya 2023 to éviter soke kozala mais tomoni déjà ba préparatif e bandi bazosala bazoka po basa et puis balobi diaspora ko voter tout aux États-Unis, Canada, France, Belgique et puis Afrique du Sud. Ouais. Quand on a les cambas élections en dengezo kindela. Yo moni en ndengeni. Bon, na robenga bande ko nga nyo sur la diaspora. Baloko la sentiment. Mbwa babenga ke mbwa. Mabe babenga ngo mabe. Bolamu babenga ngo bolamu. Mutusa ko kabelo mbongo balinga ka hotel. Ah, Makabelio quand même. Akabelio. Malinga côté. Tanga Kabelio aleki ko na moni mutuana. Omoni bango. Singati. Soki ngate. Omoni bango. De toute façon bakolo bananga ni passé na somba ki bango, na somba ki élection nga. Na bimsa ki mbongo na ngebele. Yango na ba voter nga. Donc basa na droit ko to bananga te. Donc bon cela na sens que tango zo voter buto. Ma apé so ko te lo côté. O t-shirt ko la dans t-shirt té parce que orozonge la kaka problème moyo o tozo lo balelo et ko se pérenniser buto ya koki ko silisa nzala te nebiso nzala moko ezana Kinshasa ro ezanga kombo dans le belo ko ya pamba nzala kaka o ezana mboka Kinshasa ezanga kombo Thompson Web Thompson Wabi Basoso. Hein? Wabi Thompson. Wabi Basoso. Et comment on te comme toi qui a au cadre même le Wabi Thompson, maman Gisèle. L'autre était comme Wabi Thompson. Bandam qui est bandam. Thompson, le kilo, moi, ça a combien? Kilo, il y a Thompson. Ils ont $1. Kilo, il y a Thompson, ils ont $1. Chenchar, voilà. $1. Mais comment $1 bino zo yiba ba mbongo ne ba 57 millions ba 200 millions ba millions ba yiba ka ba millions kuna ka ba millions mboka millions pona ke gouvernement na ministre de l'économie a somba akamati 10 millions o eza pona économie nani panier de ménagères tout ça en France. Toi, en France, vous avez les cas. Bilo on est sur Utaka. Vous avez le bilo on est sur Utaka. Na Ukraine. Ah, yango le to komika to ça avec carabira Ukraine, to sont avec Ukraine. Même na céréales Ukraine. Pendant que baza grande puissance, mais ba somba kabiloko. Hein? Ba somba kabiloko, pona biloko ezangate. O bazo produire wata museza moke. Bon, so ba somba so pona ko bakisa. Pour la pédérie ya biloko ezangate mais biso mayele wana bato ba ocha bango ba ministre baza na côté yango na zolo ba est-ce que congolais congolais ndenge ezawa na génération oyo ya sikoyo est-ce que muta mayele azali bayo kiole le pesi bango pena mayele tout na tuni sikoyo ba sombaka toujours ata boza nango boko sombaka toujours pour la réserve surtout les bablo de céréales ba sangu ba nini ba somba we belé ezati ba réserve na tango ko crise de côté boye ne biloko wana guerre pour na biloko wana ba fugoli biloko wana ekoza gatedi out of France. Vraiment passe na mboka passe na mutema merci na oyebisi biso pona lelo totu na bino bozo sala siko nini et puis idée solution eza nini pona mboka wana e kangola ma oyebisa biso pe na plateforme na bino oyo le bina biso nouvelle classe politique congolaise. Ouais. Nini bozo sala elo. La nouvelle classe politique tout ça que projeté élection il y a 2023. L'élection 2023 biso bana ya poto. Il y a diaspora. Tokoya ebelé. Tokoya vraiment ebelé dans niveau moko ba ko contenir bisoté. Tokoya vraiment ebelé. Biso de surtout toko poser ba candidature na biso. Oh. Ah oui. Toko poser ba candidature na biso. Siko loko la bango pe ba mesana bango ko tricher. Tobi ke tina suka ba olinga ba tricher. Siko maintenant na tango wana toko lo ba bon. Biso siko to yaki pona to bongisa mboka.
bino bolingi te biso bokisa mboka bolika mboka etambolaka na ndenge na bino parce que mboka eza ya biso nyonso eza mboka ya bato moko boye te oyo soki ba voter ba nommer mutu azaki mutu ya MLC ba nommer mutu o mutu ensemble ba nommer mutu o mutu IDPS c'est quoi ça c'est quoi oh mutu ya FCC ya FFF hein FCC voilà donc bato wana basi bakangi mboka biso yoka tozana biso nulle part moyen tozwa musala kuna ezate po bongisa mboka lelo po to bongisa mboka ezate bakolingana bango te bakotia PPT bakotia biso te tala ba nomination elekiao mais yo mo biki ba otsate pourquoi bondi mabokeni élection ndenge on a déjà boy biki tozo kende parce que pour la mais bondi mabokeni to ndimi na biso hein to ya siko cette fois-ci to pola to yebi to pola to dibi pe to pola ah oui bitumbanga na pona ke beba betanga makofi ya pamba po ba kopesa dia ba mbongo makambo belé biso to uta na poto to yé nouvelle classe politique te balbi api na diaspora bo voter tout ah beto question to zo bongisa déjà awa na poto awa d'accord bande ko na biso na poto boye bake to za na nouvelle classe politique boya kokota na nouvelle classe politique to ligite que donc tous la batumoko oyo bako somba biso papa maman ici kozali mutu moko alesaka yo azate mutu moko atindela ko mbongo ndenge zawana o boko la bana na yo kende o mema na classe pata ba hiver to kenda ka to le boka ba 5h du matin pour bokisa bana 6h du matin biso tozo kwea na ba neige pour na kokolisa bana na biso alors mutu oyo okotia kuna na mboka wana yo siko komata bana na yo o mema bango bana no bakono kuta mboka wana na eta moko oyo ke bakoki ko supporter même pas ko soko ba beli bakufi oboni bakaboze belé mais eloko moko pona zolo bana préparer nani ba diaspora pona ni bana na biso to boti awa ba lingi mboka na biso ko leka biso moko bana oyo bakoli awawa bakomi lelo bazo sala babisala na bango pona bango kombaka vacances on va Kinshasa vacances on va Kinshasa mais bazo kende est-ce que bazo ouverture mo ba fungoleli bango ouverture bana baza lelo ba directeur ba licencié ba docteur ba dit est-ce que ouverture ba fungoleli bango ba fungoleli diaspora dans le diaspora solo pas diaspora bateau to yeba di awa basala ke l'hôtel oh basala eloko te merci vraiment on solo ba diaspora ya solo batu ya solo peto yebani nde bazana ba yebi ke no ko bange azolo ba wana ya solo diaspora ya solo oboni ba yoki yango diaspora ya solo ba yoki yango voilà pona kozwa yo basa ndenge ni bandeko ba olinga kobenga yo na ebite est-ce que ota téléphone tomba la sima to nalingi ba passer na yo. Ok, na c'est émission de toutes les façons. Balasima Borozoyo, pour ta téléphone ouvert pour pas benga. Tout la question de balingi kotuna. Voilà. Vraiment. Vous avez toujours branché na Diamant Noir TV, en tout cas pour lundi, pour Yuki, na matoi na bino biso surtout ba congolais. Mboka na biso côté les makolomoko to ebike ko simba. À très bientôt. Et d'une image, merci à ma caméra to kutani na mbala ya sima. Bye. Est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, o bakutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Nous batu buzana na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Mama le Global PM Express. Patrick Malovengi. Air Bouvertine na chose ali de lundi
à samedi, de 9h30 à 19h30. Vous avez la photo, on dit que tu as bureau comme en Afrique, mais aux autres, tu as Global Femme Express, ils ont Kawapi, ils ont ici à Kubungate, ils ont la Satorus, ils ont Satorus, au côté Satorus, au tourné numéro 27, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déviation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la police, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter, tout le monde a mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur ma kin, la dengue et à biso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon bout nayo. Bandikou, Global Femme Express, ils ont agence Yassir, oh bah vous tiens biloko, peu ou dieu en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu logo, c'est qu'on a quelque chose qui est en train de